Mbote lisusu bande ko balandia to komi wapi esengoza yanga ko mona bino banso ndenge bolinga kolanda mingi magazine to komi wapi bolanda ba information makambo ya malamu na magazine to komi wapi bozala toujours abonné na ndeko les êtres kokoma na mona mokolo pango bokoza makambo ya bien mikolo uti koleka to sololaki to betaki masolo ya ndeko na biso mogisho docteur to baki boye yaza nzambe te nde bamso mbele la kate ye aza docteur oya soignaka poso ya nzoto ya moto do akozwa asali examen atuni yo e banda ndenge nini produit no salaka liboso bada ba consulter ndenge ezalaka na hôpital nde bakopesa ba kisi o esengeli nde ko wana boyebi mikolo te koleka za ifuna na Europe azaki pe kusina États-Unis tant to koloba bozela na Kinshasa tant akomi na Kinshasa asali ba calcul banda musala na ye depuis 1998 si les livres ont en 2019 et ça les 21 ans ya musala alors bi olia fêter yango abeng c'est des bamiso azalaka to le salle de fête mo boy to ken to mela to langwa ya bité naza docteur il faut fêter on a ba patient na ngai le lenge ni na ko fêter 21 ans ya service rendu la nation congolaise na ba congolais na ba congolaise nyonso tout na ba payape o ba bela l'opposé à bisoté pour ça docteur té donc nous avons passé déjà mon mayeli azana pour sonner ba tunyo surtout ba za ba le poisson alibité na ko fêter ngonga moko té na uti ko solo la na bande ko moko ba za kuna ya DHL boyebi bande ka DHL za pa ba agence eza fiable ndeko na biso docteur Mokisho a uti ko signer contrat na bande ka DHL asoli na bango alobi en effet na ye ya 21 ans service rendu la population congolaise a ko fêter yango ndeko nyonso tu o alingia bika oza première poso ma palata ma kwanza ma biata o poso na ngai koma makaso kola ando o bengi docteur Mokisho na numéro za affiché wana kisi na yo ekoya ofele akoza na États-Unis kuna oza na Europe soki kisi za soki $10 na yebite soki $20 yo sombika ka kisi na Kinshasa kisi zo makolo na ya ngo yeti place yo zali bon moi na bamuto memeli bino to solo na ndima soda ya ndiko na JFM service pa tera bilo uta rapport yaka ata tonga na tozwate bana pe bana ndeko Mokisho na to yo kate mutu moko ayeli biso awa o ndeko wana alenga mbongo ndeko wana kosinga na to yo kate to eli bino makambu ya sika bolanda na bokebi nyonso émission lelo to robeta to bana bana na débit service o ya salaka lokola cosmétologie et ça va produit o ya posanzoto lokola dermo moléculaire ça va produit o ezo ça poso to ba seli la nzoto ya moto na lokola gène okoza mta septata et ba traitement wana o ya sala ka ko pesa yo poso na yo ngengi donc ndenge bolobaka ba maman so ngaba zonga ba ujana okozonga pe awa kana do awa toujours et pas docteur Mokisho et puis la formation a pesa ka batu esthétique da coiffure formation eza ofele donc ça souffre ma ONG wa sala habité maelo za mapesinga ina ko garda ngo pona ngambo kote il faut da kabula yango na bande ko nyonso bola na bokebi nyonso nini oyo to yeko sala lelo mama Shako mbote mingi papa bonne santé santé na bela ki mwa mukene ngo bomoni mwa na kiti mwa muke bozo mona maladie babi typhoid talaka antibiotique na nzoto sikoyo awa to ye awa leto beta masolo oyo ndeko na bisa lobi afanda habité na sali 21 ans la carrière service rendu la population congolaise awa il faut fêter anniversaire na mais na ko fêter na ba patient tala lo lenge na ko fêter anniversaire na 21 ans service rendu la population congolaise amasha ko yabisa ngone ndenge ni esengo na si ana motema na ngana zoloba oyo docteur ninda kukoya na souci na ba malade na ye lelo alinga malade na ye pe asepena na ye alobi du 30 août na décembre oye atoza na nde oye ka kosoma kisi na ye ye moko atoza na wapi ata na bashini wapi azibu boye osombi kisi ye moko na DHL ko bakomi partenariat na DHL atindike liyo mama lelo kisi na ngesi docteur nalingi boye mbongo yango na tindi boye mama dans 2 jours yo wana DHL aye kokoko mama biloko no yango o zongeli ko pakula na kimia nyonso
rupture ya traitement na yo kozala te tala mama bolamu nini ya josala biso yo kozwanga na ndako ovandi kaka swi olobi kaka bangwangwa wana ezaka na yo yaka awa nabengaka bino pamba te ngai moko nasali experience tala mbula boninga naza kaka awa mpona nini mafuta na nga awa savon na nga awa mpona nini nakendeki pa bato te oyo nayoki mpona lobi lobiko na nga kaka awa mama kotya tembe te papa yaka epa mogijo tout est possible. Ok, pas mon guiche, tout est possible. À l'objet, action yango, tout peut activité yango anniversaire, il y a 21e anniversaire naïe. À Kobandango le 30 août tina décembre. Maman chère, tout le yeba, mais quand vous rappelez ba congolais moké, docteur Mogijo. Malade yango le poso, atetaka nini na nini. Atetaka malade o etali le poso. Ma kwanza. Surtout mangwango na biso ba bengi tampon. Oyo esalaka basi nyonso na mibali nyonso bakoma bilongi ngugugugugu lokola bamakako wana kutu wana kutu eza kaka liyanzi akoma kolongola ngo lokola liyanzi otali mabiata oyo paso bisukutu de langa boyo ndenge zo pasola bana bongo nduta kutu tika mama batera se wana nyonso edesinaka na nzoto yaka kaka epa docteur Mogijo mama na pesi kaka 2 semaines après bokomona loposo ezongi ndenge ezalaki kitoko mama kobanga te mapalata la bana yaka awa kaka ye moko akopesa okizala mama sala burekiso palola nini isuki tia mwana omona mwana bonki mama yo otikana mwana nazala mapalata na nzoto bo biso basa minene boyebi ya banduta ndenge esalaka biso tia mama kovanda te jeune fille mikolo nzoto sembe et pas mon docteur Mogijo. Oui, mon docteur Mogijo mama Chako. Nini esala ke ti lelo yo gardaka confiance et pas docteur Mogijo. Ngai na lobaki nini na mabe na komaki docteur na ndimaki docteur Mogijo abando la kisangai na télévision bobo mona modèle onga na komaki. Tana na modèle onga na zalelo na ajo ya ngai. Na nzela ba moi c'est kitoko nini na pona kangami na docteur na nga Mogijo mama zona le pokuso pakola mama salabo sona monima likwanza papa na ye papa tala consultation na sali na fiche na nga babimisi na koti papa tana mwa likwanza avant que les États-Unis nao sina yako yebisi papa na monima makolo na nga ma batashi moko ya pembe bando bi abi mama ko bange loko mote mela na sima na nga pesi ngo ordonnance mela boy na yawe pa ya Yves talabo Yves abimisi nga kisi na menye mutu yalaka na moko mutu na yo moko oyo abongisaka yo lopusu oyo ayebi nzoto no deja okende awa te oyoki otika okei mama okobebisa nzoto no pamba yo ce que je te dis par rapport à nini mama Chako il faut faire kaka boy kaka malé mandi ko beto ozala ba produit oyo bana ko utiliser oyo ba ndeko muso ko la biso tile bazo continuer ko utiliser ba produit ya mabe oyo de tout ba pour ya ba hydroquinone na banda na mbula boni mbula ona zaki mwana muketi lelo ngana komi lelo na 60 bula boni ngana pakula vandi bongo yo lingi kaka ya yo esila upakoli lelo oyepa Mogijo lobi esila ezalaka te po evanda yo na nzoto el malade ko kende maleme ne muna mkomzo la muki to posanange komi boyi tala na komi sembe pona nini savon yali osomi mwa savon na yepa Mogijo opako ozo sukola savon wana dans appelé ba poudre na ba ben na ba bezali papa omone ngana koma savon avant que na 4 ezaki na ngana nzoto na vanda savon nange yali na pakoli savon nanga na sisi mwa mafuta nanga tongo na pakoli na poko nisu na sukoli mwa mafuta nanga poko awe la kisanga na pakoli c'est ça Nebisa kibino calandre basalisaka ngo jeté. Pour tous ceux qui ont des problèmes de la peau, Mama Beya na nyokwa mingi pona koma boyi oyebi secret les savons Bio MG s'illustrent en une solution. Ezala calandre eza ya kobeba. Ezala calandre eza nango normal. Fait à base des extraits de fruits naturels tels que carottes, papaye, huile. Ces savons vous protègent contre les impuretés épidermiques et éliminent les taches causées par les produits nocifs. Okoza na palais à danger, mais soy calandre mubulu. Souci à mikolo na mikolo. Bio MG régénère et adoucit votre peau en lui donnant son éclat naturel. Secret nanga
savon bio MG. Et salami na mona mboka. Docteur Mugisho. Mon docteur. Point de vente, avenue Victoire à 12, commune de Kalamou, ou au numéro 17 de l'avenue Loubefou, Lemba Foire, ou encore sur l'avenue Kassavubu, numéro 12, commune de Bandalungwa, en face de la police Mbata. C'est na biso yangoyo savon bio MG. Ezate ayebiso boyo maleli bona sukola na pourquoi pe na ba. Bon, wana retard ya traitement aux salades. La moko sala kaka ndenga zo lobela yo landa ye komona yo moko changement e ko sala boni ba kontiboni to oyo abikisi na maladi nga ba artiste bo mona ka baladi sombo bo mona ye ndenga komaki bo mona ka biso nde to komaki mama papa na kosa ka binote akisanga pe loko te kuboya ko liboke mama so po na kumisa ka ye po le fuso ke bungi. Par rapport tant que tout ça va produit tu es bien produit et agissaka na organisme ya moto tu es bien que ce qui moto a été produit air oyo pour ta produit tout pour ça il a produit faut ça il a on tina air oyo et vous comprenez un peu là ils allaient observance oyo munga pesio qu'il faut tango air oyo pour tango air alors tout le monde na ba ordonnance ba ko koma 2 fois 2 2 fois 3 donc milango tongo midi pourquoi. Maintenant, comment tu as observer bien? Alors, ça la observance bien. Car ce qui a sali, car ndenge munganga asengi. Mais mon an rabat nous pesier à ça la 2 fois. Il y a qui qu'on a commencé la 3 fois. Or, tant munganga pesier 2 fois, munganga yebi espace, yebi écart y a traitement. Il y a des bons. Oh, tout au bien nga air malam au pakola ba produit, tout ya ko pakola ya ko melakisi. Eza biloko munganga ye moko asololaka na malade na ye ezala raté na téléphone akopesa wango sikoyo nengo ko sala observance na yo c'est-à-dire opakolango eroyo to sakaka wana pourquoi ko to ça pourquoi important c'est observance na kati ya ba réaction kisi to bengaka courbe ya réaction c'est-à-dire somme ta meli kisi ezo mata réaction tamo ekomaka ekomi na sommet valeur akisi wana bandi ko kita lisusu maintenant ils en a dose moko to bengaka dose moko tolérance oyo kisi ko kita muke po o matise lisusu est-ce que vous comprenez yango ba air to calculaka pona ko pesa muto asa elelo moko to ebi ke pendant nous sera milango air oyo so to komi na air oyo abanda ko kita mais akoko koleka sei normalité dès ka komi étape na air o famila mususu pour matiso so dose observance on est ça là que muta bikambango mais ce qui mutu moko ameli to apakoli kisi na tongo pour ko pakola so lobby na tongo c'est-à-dire azali ko brûler betap mutu mo apakoli kisi na tongo ko pakola ngo tina 0 azali ko brûler abazi ko brûler betap c'est-à-dire kisi dose na ezoleka dose nango sei nango normal azo kitatina se azonga 0 alors mais ce kisi mususu amati akomi azonga so à 0. Là, vous allez voir, il y a l'ondulation, mais or, dans la courbe et résultat et traitement, on ne peut pas faire comme ça. Il faut que ça là, boyo, kiti moki omati. O kiti moki omati. Et ça, bah, air au moins, au pesayo. Et puis, façon qu'on conserve le produit. Et ça, on est au yebsarabatu. Tant qu'on fait la kisinayo, il y a l'oxygène qui oxyde. Comment faire pour na opakola yango comment faire tout là sont des techniques que naïbi saraba maladie na biso ceux qui ba sur place je ne peux pas dévoiler ça dans votre émission c'est-à-dire ça ba technique moko propre à nous par rapport à déontologie na biso pour na ko sala ke résister à la bongo ya malam to le biboye to baneli lisusu ndeko Docteur Mugisho oyo bongo ba siège na isa na tanga côté place ya zalaka et puis mikoni ni ayambaka lundi dans mercredi à Yambara Bongo de 16h à 20h dans avenue Victoire à diagonale de Sikafuna Victoire numéro 12 na commune à Kalam so outa yolo outa njili kinga ni matete lemba tout ça outa charso yé de Sikafuna ka diagonale au moins docteur cabinet Docteur Mugisho et ça en face wana de Sikafuna au mona Docteur Mugisho et morazana de lundi dans mercredi 16h à 20h. Toké mardi
13h à 17h à Marabon à Lemba avec le bœuf numéro 17 Lemba foire deuxième porte au Yewan à 13h à 17h voilà mardi au monde à Yemoko Docteur Mokicho jeudi 16h à 20h Bandal à diagonale la police en bata au monde soir Docteur Mokicho Zawana a fini Kassavou numéro 12 donc on a adresse au yaye on a bongo ba centre na ye et pas wapi Yemoko azalaka alors il peut boire 21 ans à fêter yango DHL bino yo parce que on a kisi na ye so ça $1 on peut ça $1 mais transfert maman transfert kisi attendez yeso kisi ya $10 parce que $10 à kisi Yemoko yo parce que adresse aux akawapi dans la France ville adresse ni place qui c'est commeati place aux ali exemple place ni o ba ko kisi na DHL attends ça DHL attends ça matata DHL ça manzangungu bako tiki ona kisangani ona Goma ona kwangwa na Bandundu oyebike mwana wana za bado baka mwana wana penza mutu moke bongo ebele kofi azangi na bandiko musuka luka kofinga mwana mokebo ye nokuta me bongo et a travaillé dans la bande à 21 ans aye ko zoba kisi na ya tina marché bato bakumo sepela to kumo basi nyoso to za kolela yango biloko na kufa nango biloko ndenge nini ngwango ezo sila te mais ya sisi ngwanga asisi biloko nyoso sini bi tala alobite susi kaka ya bana Congo susi ya alobite ngaye loko bandinga baza musika ngape na zonga kamboka la biso na ge a États-Unis na ke France na zike Belgique mais na zonga mboka kaka boy passe pona kutindela ka bango bakisi mbalo yo ngama kona zwa charge na ya kutinda ka bakisi bango batindi mboko na bango ngana na DHL to sali partenariat na ngai na ko bazuzwa bakisi na zotindela bango bakofuta eloko te tala il faut pas ça date moza limité ça chaque jour et ça pendant le 30 août oyo moi le 30 août oyo si le 30 décembre anniversaire de personne au jour 21 na na ba client na et sili donc et qu'on soit fin le 30 décembre et ça pendant le 30 août oyo ndeko nyoso ko bela ndenge marché ko tukoloba makwanza ma palata pour ce comment le crocodile er yango yo bengi limoko Docteur Mokicho qui se ya ofele yo peska mbongo ya kisi donc somba kisi somba c'est le normal kisi na yo nokino oye loko mbongo afete yate na bengi papa na tindelo mbongo na kisi tindela nga bakisi na ngai mbala moko dans 2 jours ekomi na esa ka ba 1 mois ezate koyekola yebi loposo ayekola pona loposo nini oyo soko ezu maladi boye akosilisa ngo ezate bamsu bakota na bango classe te azui moi savon na ipo ngai na komi boye et pas Mokicho te asoke na ta ninga asoke na mikila poto ko sako ko fungula suma yele lisusu ebele ale banzete na biso ya mboka wa le cola appelle quoi dermo moléculaire produit les hommes ça bah c'est la mutu gène ndenge ba surtout ba mama na biso Équateur na ba yobi wana ne ba lingaka minga zo nyanga da mobala mona yeke no lokola ujana mama na biso pas Docteur Mokicho ye ezalité na mona na mama za machine mo munga mukina muno ko ke docteur mo baleka na ba télévision abeta ma solo oyo kalo kwa le poso ba oto okenge dernièrement awa na kato amoni azobenga ba pesi ya yo yanga oyilanga ba santila ka ba ba oto okanga na sima wa kuna masolo oyo to yebisaka bango biso to ye awa oyo makasi to komo wapi yoka lusu likula biso mo to kitiawa tala mama siko laboratoire ndenga azali na kata laboratoire botala to pesa ba conseil akomona ngo ekosala nini mais or nous les fabricants to bi produit ndengeza tant que aussi des professionnels comme esika nazana musala ngape na fona honoré ya koyamba yo pona kozwa moi quelque temps mais na osenga na yo kozwa ngape na tamingi te po naza en plein boulot nazo sala ba réactif au fona travailler ba produit bon par rapport à la question na yo moi c'est Mokicho azali spécialiste azali cosmétologue pharmacien na domaine en pharmacie ndé na sala ba produit presque tout mais Mokicho assez spécialisé dans les produits cosmétiques.
Donc, tant que pharmacien, tant que technicien en pharmacie, nous sommes prêts à faire tout. Au Penasalaka, dans le domaine mingi, mais moi-même, je suis spécialisé maintenant dans le domaine de la cosmétologie, tant que cosmétologue avec des produits cosmétiques et que aider à évoluer très bien dans le monde. mutabetaka masolo cabinet ezalaka te bureau ezalaka te obengi aye na mutuka ye soko obengi na telefone aye place mokutela opesi ye mo ya pesi savon opesi ye mo estce ye oyo akosala azosala commerce mais awa docteur moki jali boye ya tekaka kisi te ye okobenga ya consulte même par téléphone oexplike ye otutele ye photo na yo ye batali yo bosololi nde akoyeba produit nini akopesa yo mpo nzoto na ezonga. Et puis, à tout cas, on a des mots moléculaires, on a la formation, il y a esthétique, la coiffure, et ça, on est gratuit. On a direction de la personne. Yo, papa, to maman yo zo mona ki na sala mama tete na lokuta ya kaka se uzo formation ba l'action que qui so yo tande to sala kango tande to sala tala moni bolingwa moto ani ko partager na baninga ozo mona azini ko partager que kisi azosala motu nyonso ayeba mpona ekende bana Congo babika me bamosusu bamikanga kango soki azulikama ndenge amikanga alobi nini na kopartage te me asali aza na bana na ye baeleve oyo bazoya koyekola ndenge nini loposa nzoto eyali ndenge kisi ya docteur Mogijo esalaka ndenge nini mpona mais là quand musique biso alibi que esthétique na coiffure eza ya ofele donc gratuit déjà ya ofele donc esthétique na coiffure ye pas okoye la ofele déjà na mbongo ba kosenga yo te ya pas de te Mogijo ba relaxa ndenge nini ba yekolaka kolatisa mwasi kosala suki ko coiffer mobali donc eza ofele yaka mama shakuru quand musique biso yaka mama kovana na ndako te kovana na ndako te oyebi kosala suki te yaka te bakolakso ndenge basalaka suki tokomi mwa bozenga ye yo moko na ndako ata mwa bana na yo ezobongisa bango mama sikoyo esthétique ezali oyo même susu na ndako no bipanza oyebi kobongisa ata ndako te kuna bakolakso makambo nyonso ya bomwasi ya solo okosepela mpo ozwi mwa diplôme na yo mpa okokende ata na sika hotel okosala mpe restaurant na yoko bato bamona yo oza na mwa diplôme mpe ya bomoto nde napesaka na luzitu nyonso parce que na soko ye te nde nazotelemela bino boye te nde nabwatama mpenza boyebi ata sako lisusu te mais mpo na ye na loposo ya nzoto mama nazoyebisa bino na mois d'août oye mama le 30 août kovanda na ndako te mama yo oza na poto oza wapi soko oza na mbongo na yo tindaka lero oyo babongisela okoli na ye badokendaka oye le 30 août wana otindi bambongo na ata carton olobi docteur tindaka carton otindi mbongo na docteur ye moko ozwa charge ya transfert ya marchandise na yo kobanga eloko te ye alobi ye moko azwi charge na bino oza wapi na Matadi docteur Mogijo na yalea na Matadi nga naza boye na botindela ngai akotinda DHL basi bayokani na DHL abando memela yo tina ndako ezate yaka na poste tina ndako kokoko mama biloko docteur Mogijo tindi yango okobanga nini boya mama boya kobongisa baloposo na bino bolongo na banduta na nzoto na madiata soko mabiata bolongo na mama bamaladi ya kwanza wana minene babuto yake pa docteur Mogijo ngona koloba lisu te na loba pe bomona kake mama shaka loba kalikamba solo bokotema mama shaka njoko ya solo na tongo na ba mususu bakomo yena nga tongo po amona nga ndenge na bimaka na shamba ngona koko mama na bino yali ote mama shaka to yakika ototala soko ya solo kasi bomona kangote boya na ndako bomona kan senga na bomba bomona kelongi na nga ndenge yalaka soko docteur ote mama docteur Mogijo aza fait. Ok, merci bandeko balandi comme tu bon na suka boyotne mama Shaka Otukolo bawa docteur Mogijo alobi boyi depuis 1998 ti 2009 abandaki musala na ezali na elenge esengela nini pona osala position dehors à mèche oza na plante oza na mèche na yo oza suna nini oui pona osala position ndenge olobi mèche ezali to plante
À part ça, on a besoin de la pince, on a pince souci. Donc, c'est tout. Alekisi, bon, je n'ai pas musala oyo. Depuis 1998, ti 2019, il s'est bon 21 ans. On l'a fêté en haut à Sepela Mela, il y a bien Melate, il y a à Sepeli anniversaire à Solo, là, Bino, ba passa na ye, ba to bazana makwanza. Je te ko déranger poso obimaka na butu mo bimana mo izate mo battu mabatu ko ta ma net sur bimina moyi abi yake pana yawa bo solo la anniversaire wana et que banda le 30 août ti le 30 décembre atos na mbanzangungu atos na poto atos na États-Unis tinda solo la na ye benga ye boko solo la ndenge zela kaka yango ya bandeko nyonso o bayebi balinga Dr Mokisho bien to ko pesa bongo Dr Mokisho na nzela na ye a ko pesa bongo ndeko mwazi na Dallas Kombo nae Gédéon Lekiem fils de Dieu motema ya mama Caroline to yibon ndeko Gédéon Lekiem fils de Dieu motema ya mama Caroline asa kona na Dallas bandeko basungaki ye ko basunga Dr Mokisho tanga za kona na Dallas Dr Mokisho ba bila pesa bino mbote mingi libala malamu na nzela na ye ngai ndeko na Dieu kiku na pesi mbote e place bozali na part ya Dr Mokisho koma pe malamu awa na Kinshasa akokumbela maso ndenge za la kaka ba lundi bande ko so ba siège nyonso Dr Mokisho na ville de Kinshasa awa lundi asa awati na Victoire mardi bo place bokuta e Lubefu ezali des imports Victoire à diagonale na disika funa bandal à diagonale na la police ambata bo remonda ba centre Dr Mokisho bo benga tozo fêter anniversaire elongo na ba partenaire bande ko nyonso balingaka Dr Mokisho promis o balinga Dr Mokisho ba za banani o bazana promo makwanza baba biata benga Dr Mokisho na lombangu action tribune yango wana bulingaka action na pesi 1500 na za denkoy oyo sikoza action poso ya nzoto traitement ofele nazonga ndenge jana salaka ba mama na biso na tenge ba Kongo linga bozana ndeba ujana boza wapi Dr Mokisho le 30 août o ezala na poto tinda mba de 30 banda kutinda bongo na yo yaka botindi ba mbongo babando tindela bino ba kisi abando tindela bino ba kisi ofele uyo kofuta ni sous transport okolo bato eke na sana $1 $50 ba kisi dange kuta $40 mbondenge nini na kubakisa lisusu ba kuna basenga ba 25 30 nzoka kisho yembo ka zwi na ye charge ya transport ya ba médicament na ye mama ko banga te yo tinda mbongo na yo ya sombi kisi na yo batindeli yo kisi commentaire minga kosala ezate yo sombi kaka kisi ezaka $1 otinika $1 transfert ezala ngo ofele tali yo te yo tindaka mbongo ya kisi bakosenga yo donc ye akofete na bino elongo tikete kimi ya nzambe ezala maboti na bino tokute mokoma lobi